Les routes sont impraticables, nous sommes précisément sur la ville. Oyoki elenge ya Congo, tapelema, 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 tapelema. Les routes sont impraticables, nous sommes précisément sur la ville. ezalaka permité donc awa soko mati kofinga moto te kofinga bakonzi ya mboka te parce que tona pays ya loi soko fingi kofinga ezalaka déjà infraction donc yo eloko okoki kosala eza nini kocritiquer mpe kopesa piste et solution donc c'est ça que nous voulons. C'est ça, tout tapoter parce que surtout tapoter on est battre la live, on la live la mingi bota poter bota ba immondice bozo ba camion sali wana si vous ne savez pas démarrer ba camion wana ko tambola et ça nous sonne nango biso toza wana papa leki na ngai nous sonne na ngana bota ça ça makasi bandeko nanga bota poter ça bota poter c'est ça tout tapoter parce que surtout tapoter on est battre la live on la live bota la ko mingi bota poter bota ba immondice bozo Le charismatique Bongo Zida. Non. Il sera vraiment monté ma passe comme on a commenté ce que batolé qui monté ma bi makasi boy. Hein, bazali ko beta net opena boy vraiment botala vraiment. Ils allaient pas si peu ma opena donc bateau Afrique du Sud de bazali ko beta pa ya nyoso o bazali ko muta na bamboka mususu sauf bazali ko beta te ba mindele donc biso to mwindo ndeka to bazali ko beta ma vraiment lokola banyoka donc na moment où en Afrique du Sud bazali na devise moko ezali beta mopaya tika nyoka ezali pas si peu mawa bonjour est-ce que bazali ko beta papa ya nyonso bazali ko beta bango ozala papa ozala mwana ozala nani bazali ko beta bazo ki pété tandis qu'ils ont comportement moko il y a ko condamner avec une grande énergie et nous union de jeunes du Congo mais dit dans cette autorité moi tozali ko condamner makambo wana avec une grande énergie. Suivez-nous. Un très mauvais service parce que un certain lundi mais regardez comment est-ce que Wenze ils allaient pas si peu mawa donc même na posa ko sanza nausée samedi bato bazalaki wapi samedi ezalaka jour ya salongo bato bazalaki wapi topesi bonjour na bandeko nyonso bazali kokota mais bomatisa bageme te bandeko ere yango basignalaka balive na biso donc eloko tolingi ezali ke botia mitema ekosala bien parce que bajaloux ndeko Gertrude moni awa milangi ya plastique ndeko Gertrude yango tobeta lisolo lelo pona ba bouteille en plastique nini ezali kosala po te ba bouteille en plastique ekoma ebele na ville province ya Kinshasa. Oui ndeko Kajelo bonjour. Qui encore ndeko honorable
Tshisekedi, pendant 7 ans, il a engagé 185 Nous sommes dans la commune de Makala sur Elengesa. Le tuyau de la régie des eaux est Panzani Mai, Jean Prince et Kabwani, partie nord, na partie sud, partie est, na partie ouest. En tout cas de l'eau. Ils ont côté là-bas, de l'eau, vraiment de l'eau. Mai. Regardez vous-même, regardez vraiment la pression. Regardez, voyez vous-même. Yahweh, Yahweh, bandela mikongo. Yahweh, Yahweh, bénis sa Congo. Yahweh, Yahweh, bandela mikongo. Totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakongo bayuba baswahili babebe na bateke. En tout cas, mes frères et sœurs, nous mettons fin à notre live d'aujourd'hui. Nous aimons tant. Tout le monde qui est bien connecté. En tout cas, nous sommes une famille. Sur le Cambron, Bezali, photo le Baka. À notre la direction, il y a Sékou Touré. Donc, sur le Cambron, Bezali, en tout cas, tout le bas. Mais la prochaine fois, lorsque nous allons faire notre live, en tout cas, pour Maïtsabatou, comme s'ils sont des illettrés. Comment est-ce que tu veux t'asseoir là où il y a l'insalubrité comme ça au paroxysme? C'est une jeunesse qu'on doit formater. C'est une jeunesse qu'on doit vraiment effacer la mentalité mauvaise. On doit inculquer une bonne mentalité. Il est temps. Nous sommes dans le changement de mentalité. Il faudrait que les immondices soient notre ennemi numéro 1. Mais regardez, ils ont classé des chaises parce qu'ils savent qu'il y aura des jeunes inconscients qui viendront danser le soir ici. À côté de l'insalubrité. Regardez, il s'assoit même. Oh là là, oh là là. Vous voyez les degrés? Est-ce que vous voyez les degrés? Regardez ici. Babia Zanani. Babia Zanani. Avant na kindele, maman ba keren, maman na yena. Comment na ye maman Moseka. Donc tout le monde sungi mutaebi famille na ye mutaebi place à Zalaka. Boyo zoye na Lumbangu vraiment les deux à 3e jour. Et les deux à 2e jour. Kaka boye mabine keye zongi. Zwana tata wa. Mabine keye zongi. Bosunga ndeko mwasi vraiment to na besoin lisungi bandeko mutayebi ye. Boya zoye awa na monga fula na kapene. Weza kampem. Boya bana kindele bozawa. Maman mnene boya mama Valère. Moi était dans le liboma zika bozo f ma bosunga ye. Depuis le besa la mawa. Il n'y a pas cette éducation que nous devons arrêter de jeter les ordures sur la rue. Ça ne cessera jamais. Ça ne cessera jamais. Raison pour laquelle aujourd'hui je fais une demande spéciale au pasteur. Cher pasteur, prenez le temps aujourd'hui lorsqu'il y aura culte, dire à vos fidèles, chers fidèles, avant de venir à l'église,
assainissez vos milieux naturels. Parce que si sur les réseaux sociaux ici, nous nous mobilisons, les pasteurs mobilisent, je vous dis, franchement, la population sera éduquée. Si la population n'est pas éduquée, c'est parce que le pasteur oublie. Bandeko totala musala kitoko oyo gouverneur Daniel Bumba azosala awa na avenue Bokassa. Avenue Bokassa eza avenue oyo ya munene yebani na ville ya Kinshasa ya Ngolo. Avenue Bokassa. Lelo avenue oyo échangé comme eza lisusu avenue Bokassa te ekomi avenue Bosoto. Avenue Bosoto botala bino moko niveau ya Bosoto oyo ezali awa esali ngomba na nzela avenue Bosoto avenue Bokassa te mais avenue Bosoto Bokassa botala bino moko avenue Bosoto niveau ya Bosoto oyo ezali awa esali bangomba esali bakushi na bakushi nzela eza susu te etikali bandi moko nzela etikali bandi moko moya koleka eza te mpona nini Bosoto na Bosoto avenue Bosoto eza so avenue Bokassa te bandeko botala ndenge chaussée ekomi envahi par les poubelles s'il vous plaît au moins moto apusu ni azoya bwaka omoni azobwaka wapi na Bosoto avenue Bosoto avenue Bosoto yango soki tolobi o tolingaka musala gouverneur Daniel Bumba azosala te gouverneur Daniel Bumba azobongisa récemment gouverneur Daniel Bumba ute koleka awa na Kasavubu na Bokassa alobi na bamama bazoteka c'est vrai bien bolobi mais sikoyo nini esalemi comme musala awa na avenue Bosoto oyo eza so avenue Bokassa te ekomi avenue Bosoto botala ngomba ya basalite ndenge ezovanda na avenue Bosoto. Félicitations na yo papa Daniel Bumba ozosala musala kitoko yo na baéquipe na yo na bastructure nyonso eza koakompagne yo mpona kosala propriété na ville ya Kinshasa. Merci ndenge okoki kobongisela biso avenue Bosoto Bokassa oyo ezalaki ex avenue Bokassa ekomi avenue Bosoto mpo tozomona kaka Bosoto na ville ya Kinshasa. Merci beaucoup osala musala kitoko papa Daniel Bumba umela bonne santé continue osala musala malamu. Merci beaucoup te féliciter au papa merci. IDPS merci na bino obosala biso ne bosala biso merci kaka merci to comprendre IDPS d'abord de commis merci Kinshasa lelo ko bela liboma ndenge ça dit Kinshasa bato bazozo ba décision pour la Kinshasa na habité réflexion na bango zalo na muloya masuba so masuba sili réflexion sili c'est ce qui se passe ici à Kinshasa désordre moko on ne sait pas est-ce que ça ville les années obi Kinshasa so ezake loko pe mande c'est pas souki bato moto na balabala exagéré ou enzali partout mo ezali moto nyonso azoloba na mongo makasi tout le monde parle à haute voix ici un désordre police à côté ça désordre donc l'administrateur à côté ça on ne sait pas est-ce que Kinshasa aujourd'hui ba forme na ngote za ville za capitale eza ba mibe eza pota libumo zoye baté eza nini c'est qui se passe ici à Kinshasa oko bela na liboma nous sommes tout. On peut être qualifié de tout, sauf être la capitale. Est-ce que tu as la capitale? Sauf que la capitale. C'est ce qui se passe ici à Kinshasa. Papa Fatie, likambu somo likambu tu ko sala makasi ko na 17h30. Ba criminel ba ko kotela mutu tina kati ya ndaku na ye. Balandie banana ville. Balandie sima baina ba moto. Ba koti tina kati ya ndaku ba beti masasa botolo esaki ya mbongo. Siko biso to kotambola lisusu te. Ba changer ba ko vivre lisusu te. Mboko tozo kende pour na ba criminel. Papa Fatie lukela biso solution. Lucas solution papa. Toko kufa lokola ba soso.
alors baautorité nyonso bayokaki mbela ya gouverneur ya ville ya Kinshasa oyo amoni akotutama na likambo wana likambo ya motuka na ye ekoti na esika songolo ole akoya kotungisa biso puisque nous exécutons oyo ezali baordre ya gouverneur obenga kaka oyo azali bongo autorité ya ville ya Kinshasa mpo oyo biso tokosala ezali epesameli na ye alors ezala na mpasi mingi te ya benga na entre autorité de la ville et autorité oyo azali na mosenga ya koreklame eloko na ye s'il vous plaît kopesa biso motu pasi te koya na influence te parce que ça ne va pas passer ntango bazwi eloko na yo landa procédure soki oyebi ke eloko no eza bon état te koya na influence te puisque koleka te soki oya na influence tokofilme yo okomonana na bato bamona bato bazosunga te emboka état Maman, opération est lancée dans la route numéro 1 à Boulevard ou bien tu as opération route municipale la ville de Kinshasa, garage pirate, tobandi na balaba, tobandi na aéroport parce que ma paix ya Busoto ya bakombo ebandeli pendant la sortie ya aéroport ya ville ya Kinshasa et tokocontinue yango ti bisiko tokosuka tolobi ezali jeudi choc tokosala ko chaque jeudi de 6h à minuit ça dit mpona mingi tomemi yango na minuit parce que baprojecteur oyo etambolaka mpesa etambolaka nde na butu donc ça biso torape komona projecteur na moi tokomona ngo na butu mpo na butu nde epesaka alors opération eza de 6h à minuit pour chaque jeudi alors soko oboma mutuka no jeudi yo moko koyeba mais yo oyebake soki otamboli jeudi okokutana na biso tokumbi toke nango soki eta eleki mabe makasi eke na kasi soki ezali na biloko ya korepare telke baklignota ekovanda kino okosomba baklignota oye kotia yango na place babongisi ofuta mbandi mpe mutuka merci beaucoup. Oyoki elenge yako